Enfant, honore ton père et ta mère. Eza recommandation moko nzambe azopesa biso oyo ezolandisama na promesse po umela na mokili. Ta mère, ton père aza na un mot na vie na yo. Aza na quelque chose akoki koloba na vie na o pe ke liboso. Aza pe na quelque chose akoloba na vie na o pe baby. Parce que Bible ezobenga bango ba nzambe ya se, ba parents baza ba nzambe ya se. Tel que ndenge bazali compliqué ou ndenge nini non. Biso photo salaka o Bible ezo senga biso Bible ezo isa biso lobi nyonso koleka maloba nzambe kotika la seko. Nzambe nga na sali me na mbongo kanga yo bina nga na salisa na salisi. Bali ba boma nga na mbongo na nga moko yo tinda nga na salisa. Oh, parti Barbie Show. Bonsoir. Tozo monango e belé na poto ba grand prêtre mais ba parents na bango ba souffrir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. To fungwa mananu mwa muke kote wana bien aimé kozala bien. To fungwa ma. Tozo zela ba parents ngo ba kufa poto ke no kosaela bango ba to ke kunda bango na honneur. Non. Papa na ona maman no fek ba liambongo no tango baza na bomoy. Ba sepela ya solo to bota yi mwana na biso. Oui, tango baza na bomoy nde sengeli penda ba liambongo no na kufa te. Yo mbongo no ba liaka kaka na hôpital comme le kwa mbongo mo akisi. Ba liaka oka so muto a malade, ba liaka oka pona okunda bibembe. Non. Non. Po maman na so ndako alala, ba futile ndako alala mbongo emona na te. Osombela ta liputa lata mbongo emona na te mbongo ne bimaka so yoki maladi. Et puis maladi yango mbongo ne bimaka na pasi na maladi. Oui, ah bola eza likambo éducation. Eza likambo éducation camarade nanga Sankara de Kunta lobara ko kabeza éducation. Oui. Eza likambo éducation. Eza batu mususu koloba ah ngaso na likambu na batu so baza makamu na yaka na appui na bomo na bango mais j'ai remarqué songa na likambu batu bayaka na appui te na okaba sute non so obengami muto okaba kata batu ba so muselo te omona ke obanda noka kokaba mais so obengami muto okaba te ata batu ba opesa ote ata batu ba opesa okaba noka te tout tika comportement wana ce n'est pas bon. To fungola maboko to sunga bandeko. To fungola maboko to sunga ba famille to surtout ba parents. Ya na yo lobi ki a débrouiller na bana na oui, pas de souci. Maman na il qui no lobi ki a boti a débrouiller na bana na oui, bien aimé, pas de souci. Et tes parents na ajo ba komi nango nana osunga bango soki yo te osungi bango. Nana osunga bango. Yo a ozana ba honneur ebele mais ton père ta mère là-bas bazo tia misapi akomi misapi nenga komi mutu pamba. Amen. Oui. Amen de kobola. Ce qu'il faut rappeler nzambe bola mosala ko pesa za ko bomba. Que Dieu te bénisse, je suis d'accord avec toi. Kopé César Kobomba, le lopan le baki to solo la, na bise nzambe na bise na ibisa ba anonime. Mote me swinga komona mama wana na gare. Netinga na zabo epena na ndaku na nga. Nazaka na mama na nga na ke musala. Ataku mama na nga biminde ba mama msu bazara, ayebi na enjela te, abimine eka bando tambola. Mais non, ton on y a première chose on remarqué que ma mère elle est pas à la maison. Maman nozoma akezaki libanda perdi akomo le la kutu bazong sena mboka ne manto kutu alati ya kilote makolo na ya alati sandali mo soki sapatu mo boy asa kutu na chaussette te maman ngo aza na bate avandika na gare na kiti moko boy na saki ne na maboko bana tongo aliete mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, bien-aimé? Si vous avez un mois à mobile, il téléphone, oh yambate. Maman, a sali combien de jours libanda? A sali jour et salinga
pasi moko na yebisi bino. Ah, et ça le côté de Kobolaskin. Merci Ndeko Jili na Facebook alobi ex maman Zalakate. Merci, bonsoir ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Nzamba Pambolo, maman ya kala Zalakate. Ex maman Zalakate, maman Zalaka moko. Soki akufi esili. Ba maman leki bakoza la ba makulutu bakoza la ba maman nani bako lingo lokola maman note luvunu nange. Luvunu bien aimé. Maman Zalaka kaka moko. Ba maman basimbaka pasi na biso lokola likambu mususu. Tel exemple. Ba femme celle doit se belé na mboko a poto. Muna mundela comprena que soki libale kabwani mwasi nde fois tikala na bana. Pourquoi na mundela comprena ngo? Parce que maman ndenga kozwa so bana na ye moko ata zui mobali. Akozwa so mobali wana deuxième position ezala bana na ye. Mais ce n'est pas le cas côté à papa. Hein, Ndeko Jili Ndonga. Ce n'est pas le cas, ma sœur. Côté à papa. Papa, ce qui a vu moi si mususu azana bana na ndaku, bana moi si wana liboso ba komi bandoki. Mais maman, so li bale kufi azui mobali mususu, akobota na mobali wana bana, akozwa bana wana, asangisi yango na bana na ye bakomi eloko moko. Mama ya bango aotala bango na misu moko. Aotala bana nini nyonso na misu moko. Ba mama basufaka makasi. Yonga na yoka kanda so mutu azo néglige mama ne bene me pesa anga kanda moko na yebiso na nenga osakana ti. E pesa anga pena rage na yoka kanda so na moni mutu mo on néglige mama na ye e pesa anga kanda. Tellement na tungi samaki na koti na Bible na keluka relation ya mwana na mama semeno mobimba na ba verset na ko pesa no sotali na Colossiens 3:2 oko comprendre sotali na 2 Timothée 3:1 à 2 sotali na Deutéronome 24:16 sotali na na Proverbe 1:8 oko comprendre valeur ya ba parents sotali na Ephésiens 6:1 Sokotali na Deutéronome 5:6. Sokotali na Lévitique 19:3. Pour nous, c'est tout le ate. Sokotali na Proverbe 23, verset 22. Jour à semaine et même na approfondir. Na tanga pena maloba nzambe na luka na yeba mwana sengela zala ndenge nini pa mama. Yonga na yebisa bana na nga ngande na zala na bana na ngande na zala na mama na nga. Donc, nde nazalaka skona bana na ngai bakozongisela nga mabete po moi je prends soin de ma mère. Merci ma chérie. Profondeur maman. Merci. Parce que moi, je prends soin de ma mère. Jusqu'à la dernière seconde, elle était oui, quelque part, nazo battre la paix bon moinanga moko. Ajo maman nanga komi na ngona ibisa nzambe ngana okufa te na okoma na age nanga age de maman nanga komi na ngana o soutenir ye. Bana nanga ipe fo ba mona ngana age wana. Po bana nanga pe ba soutenir nga na yoka o maman nanga banda ko yoka. Maman na ya kufa soi-disant peut-être à côté na sama belé. Est-ce que yona maman no bubondoro lobana? Maman no ya kufa côté na sama belé. Est-ce que maman no abimise ma loba bénédiction pour na yo? Papa no ya kufa ki à côté ki na sama belé. Est-ce que o assista qui est na maladie? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez bénédiction ya ba parents? Parce que bénédiction ya ba parents est important. Merci Ndeko Jili Ndonga. Maman na sali pasiko yaya. Tala makolo wa mama wana ndenga. Na landi na vidéo na kiti na mati. Asa même pas na chaussette.
donc azana zoka malili tokendaka te otelemi na ra bisi me oza presse bisi ya mais mama na vandi na kiti ontelema malili ekoti ye moya sala eza te avandi kaka komolela bozongisanga na mboka na ngai bana na ye baza wapi ndenge foto mama ya bango etamboli na internet na batiktok yango mwana ngo amoni te soki avandaka na mama ya bango ndako moko awuteli mosala azongaki ata amoni absence ya mama na ye te atuna bato bakufeli baparent bayebi biso pasi wana ndenge ezalaka pasi wana ntango omona mama lelo oyoka ngo te me mokolo ozala te mokolo okomprendre epuis mokolo ozala te mokolo likambo moko ekokomela yo okokomprendre importance ya mama mwati na age oyo nakomi nango ezala bamakambo mosusu navandaka boye natie motu na se na leli si ma mère elle était là. Si ma mère elle était là, na âge maman nanga comme nango so 80 et quelques so na ki chasse na zara na bras ya mama. Na maboko ya mama, na lalaka na ye na lamuki na ye na va. Doto na olia na ye na oyoka bien, na ebite sobo yokaka na ba parents na bino oyo nga na yokaka. Coucou. Des chats 120 1234. On est là. Soko lingo koto za likamba oloba na TikTok komela nga yambanga osali appel na kokotisa yo to pesa na conseil lelo na lobaki toko solo la. Est-ce que bozwaka ba soin ya ba parents na bino? Bible lobi mwana esengeli azwa soin ya parents na ye, azwa soin ya ba parents na ye bien aimé. Ozomi batela yo moko ozomi prolonger vie. Oza na posa vie, oza na posa koufate. Secret, c'est ça. Honore ton père et ta mère. Yango déjà juste. Na kotanga malobo yo na kolemba te tito kosi sa en direct na bando tanga tapoter bien aimé. Tapoter s'il te plaît, tapoter, partager le message. Ephésiens 6 à partir à verset 1. Afin obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et le premier commandement avec promesse. Quelle promesse? Le premier commandement avec promesse. Moto oyo aza abandonné. Mwana o bon bien aimé na biso atuni question. Mwana o aza abandonné par maman na ye. Na yebi ke mwana o aza abandonné Saint-Esprit sunganga. Mwana o aza abandonné par maman na ye, aza mwana moko o akokola. Oyo akokola na ba déception na motema. Akola na ba déception na motema, akola na makambo ebele na motema ne parce que akoli na ba condition oyo esengela kite. Biloko wana pe mususu esala ke mwana kola azala na amour ya ba parente, oui. Mais mutu abongo soka yebi nzambe ako comprendre que ba parents na ye bazalaki na ignorance. Soki pe mutu azali na ligne akoko répondre bien aimé na biso na motuna na e oyo appel. C'est mon cas. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à pardonner ma mère. Nazo bango yamba bapeli mususu. So mutalingi pena kota komelinga yambanga. Na moni pena yambanga na yambi. Bien aimé. Na ina yebisoni. C'est tokan de komika kes. Maman na yo azaka maman no faut pardonner yaya. Asalei mabe. Peut-être lelo na ajo yo komi na yango a reconnaître mabe na ye o ya salaki. Il faut siko luko yeba na raison nini o ya abandonaki yo. Parce que okoki ko abandonner mutuka pamba beauté sans raison. Biloko mususu pe ezalaka tan mususu na bomwana azalaki ignorante. Tan mususu na bomwana azalaki mal entouré. Tan mususu na bomwana akutanaki na likambu moko boye.
Meilleur V, mon frère, meilleur V. Akutela ki na likamobo, oh, esala ki ke abandonné yo. Il faut siko yeba, esala ki nini. Abandonné ki on a condition nini. Il faut approcher maman na yo au solo la na ye tango aza en vie. Parce que ma sœur Mika, Ozana na besoin ya bénédiction ya maman. Oui. Ozana besoin ya bénédiction ya maman na yo. Aloba te loko moko pona yo. Soke oyebi ye. Abandona ki yo pona nini. Musu za ke libale simbite. Ndeti to oyebi na ba Afrique wana. Eza papa mutu. Az konzaka ndako. Lelo papa na mama so ba boyani na Afrique. Mama kanga biloko akei azonge pa na bango papa atikali na ndako ta musu na bana po ozo mwasi muso kotaka na même ndako. C'est pas le cas de tibiso toza na Europe. Kelelo libala soke kufi mwasi muto otikala na bana. Ozo comprendre. Siko na kana yo ma sœur Mika ezaki ndenge nini. Maman elle fait pareil pour ma sœur. Pourquoi? Il faut siko luko yeba pourquoi sala kiango. Elle dit qu'elle était jeune. Oui, yamona yebisi yo. Azaki jeune. Azaki na nzambete. Azaki na 20 ans, oui. Azaki mal entouré. Azaki non na milimo ezo tungisa ye na pose yenga. Oui. Okomi suko na âge mo betango approcher ayebiso ki azaki jeune yango abandonna ki pe ser na yo approcher. Pardonne ta mère. Et tant que la servante de Dieu, n'a a besoin de bénédiction, maman, n'a autant en vie, ma sœur. Aza maman, ozo place n'a été abandonné qui yo. Yé pas ozo place n'a été, mais le pardon est puissance qui libère. Le pardon est allé plus que quoi abandonner. Tant ou déjà azo qui tente déjà à envers yo, ya koye biso ki azaki déjà jeune, c'est que mouta à côté déjà na ta conscience. À côté de la terre à conscience. À côté de la terre à conscience, à comprendre que nazaki mwana muke na abandonné ibana nanga lelo na bana nange koma kilo. Siko ezali comme que yo mwana faut comprendre. Pour tant ou maman déjà ça s'est racheté déjà pas na yo. Yeba ke nzambe pas sa limbisi. Parce qu'il a vu déjà temps à quoi avouer. Délivrance à mutu et c'est la katango mutu à reconnaître ma bé à sali à avouer. En tout cas, ma sœur Mika, en tout cas, ta numéro nanga, moi je vais t'aider dans la prière. To bon de la penanza, mais to bon de la non ensemble. Nazaki na moi na maman Rebecca, Kalambai, merci pour ta présence, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Mika, écoute-moi bien. Na moi na nanga mon église. Azaki na ba problème makasi na maman na e. Na papa na e pardon baba no sous la te. Papa na ya banda ko nyoko la tellement maman na ko beta talaka bana poto nde bakola baza so bazui décision ba tellement na ba caractère na bango moko ya bizarre mwana na bima na ndako na bango na âge soki 12 ans so 13 ans akena rova na ba foyer ti lelo azo ndako ko ma grande fille sola na papa na bango tetanga eko yale pa na biso na église moko musu sezaki ngam na banda oteya na te kama enfant be ici à vos parents nzamba memenga kana ba makambo na te ti na silisi na moni batu mususu panda ke nazo te ya bazo lela ta na sisi côté ya pardon bandeko na mfani na mbetu tellement na changer ba position zo kima bolimbisa ta na sisi côté ya nde mwana nga yo mona ngabi mama ngapi na kanda papa na biso na sola te na papa na biso ta bande ko beta biso bande ko beta mama bande ko nyokola mama de na zaboye na sali ça fait 18 ans na bima na ndako na biso to sola te na papa na biso nga na tala la komé ko lota papa boye na zo lota ngabi yaya ozo lota okoko na be ko lota mutu mabe parce que bo solo la te parce que yebi mutu ana kana image mabe mais ta musu mutu nga za na endokité. Mais diable le quoi yebika ke yona mutu wana boyoka na te akobandola telongia mutu wana surtout so azana ba faiblesse ya prière abando bimela yo abanda ko décourager na mutu wana nebisi ya papa no atazando ki atazani ozana besoin ya bénédiction ya papa moi je vais t'accompagner merci ndeko Naomi José
pour ta présence. Moi, je vais t'aider, maman, na okokate, aide-moi. Aide-moi, Gabi Yaya, je vais t'aider. To kotan de kuna moi na nangana ma bonne de na prière pendant 4 jours. Si je me trompe pas, ils ont dit que na seto bimito na seto kota ingana ma bonne de privé. Bandeko bona TikTok, s'il vous plaît, na bonne de na combat, si vous tapotez ko, vous tapotez écran, vous partagez message, s'il vous plaît. Tapotez ka écran ici ko vandi, o simba ka écran boy, s'il vous plaît. Nocha ba j'aime pour TikTok à mon ke to sala mambo bien na Facebook qui peut Julie s'il te plaît bocha ba j'aime bo mata ba j'aime pour ba mon ke to sala makamba mabete to umeli plus de 1 heure que to sala mambo mabete bo cha ba j'aime mataka. Merci, que Dieu vous bénisse na bandeko bo comprendre to kota mabondeli to azamwa na moko makambu makasi. To bondeli abina indimite papa soto ko mga 18 ans na papa abino 18 ans. Ah, o solisakete abina solisakete na mona bango te même yé même maman na mona ba otenga bibo. Moi je vais t'aider au mona papa après to yeba ndeni to bondi asu nzambe to ke mona mama. To sala na yemu ko musu to bonga mi to ke na mona papa bango. To bimela papa bango brisque. Donc, yé mokola la sololi na papa na monga yambi biso ala kisi bande kone mususu taka papa bonga zo mwasi mususu ababoti na mwasi yango baboyani bana batikali na papa mais ya yebi bana wala ti. Bonjour frère Abbé, que Dieu te bénisse. Ya yebi bana anate aye komona bana na après 18 ans cause ya kanda siko soki papa wana kufaki. Il faut que papa na bango tanga moni abandi ko bénir maman papa na bando bimisa maloba malamu bien aimé abandi ko bénir mwana nanga bandi ko bénir ye let aussi ici to koti na voiture na démarrer voiture to keto comme si na quoi mona garé abando la simbinga na nzoto. Merci maman, j'ai senti on dirait et loko moko ezaki na kata motema nanga esali nini ekwei. Maman Rebecca omoni écran na yo tout en ka boy. Ozi écran, boy, aussi, na écran passe au talanga, likolo, na passe batu ba okomate, na moi likolo place nete ne lamba nanga vert wana na lati, banda otsimba ka ozo tapote ka boy. E kata yo en direct te mais yo zo chaba j'aime. Eza o chaba j'aime, eza loko ozo tinda pe ba invitation mbala moko pa ba chaboy. Yangwano bando cha chakara boy ozo tala na ozo beta boy, ozo tala ozo beta boy. Daka pena live. Live ça ba j'aime ça ba commentaire et ça a bien été même na Facebook même na ni et ça a bien été. Merci. Abongisi na mama na papa na yeto bongisi to kesu pa mama na abongisa le na papa na mama ne après 18 ans alobi de komika alobi mama na zaki ne loko moko boye na mutema donc depuis jour na sola na papa abiso eloko ningo esa nini ekweya. Papa bango pa koma bengi pe na telefone yambi pe ba sololi. Papa na bango kuta otune ndeni ndeko no kingani po ba misatu basi mibale mobali moko. Ndeni ndeko no kingani ndeni ni boye po mbila mutakabola ki papa na mama. Do ba kabona pe na bana pe ba panzana ba kinande ko ne muso akenda province ba panzana penda ya kupanzana. Mais na nzela ka ya Yesu Masia na nzela Nzambe la lola tangu mwana ya leki ba délivrance et tout Nzamba ola kiseke. Il faut bon ça là ba parents. Après mikolo, kopé moko bo azaki na ye bazaki na ba promesse ba ko bala ba boya na kikaka boy. Après mikolo, ndeko na mobala eba ki ko zonga su na vie ya mwana biso mwasa na lelo ba koma ba bala na bazwa ndako na bango ba koma isika moko na kopé na ye. Et ça ba bénédiction mususu, il faut utaka na minoko ba parents mama Mika. Yaya, aide na kobe aider yo numéro na ngeza 07 53 38 85 20. 07 53 38 85 20. To bando bonde la na yo atena prière ato za musika na yebi mboka ni ozatenga na France. Na yebi mboko zate to bando bonde la na téléphone tozo bonde Nzambe akobongisa mutema na yo. De Panama. Merci de Panama, que Dieu te bénisse. Bien aimé, tapoter. Ah, yo posa na Paris, gloire à Dieu. Donc il s'agit de kuta na tatola la biso mi bale na église. To la li biso mbale na église to sengi mawanzambe ozo obligé fo limbisa mama na yo tango aza na bomoi.
Yaya limbisa ye makala moto na mutu na ye etika la problème ya mama na nzambe. Etika la problème ya yo faut honorer maman na yo, faut la parole de Dieu. Il faut honorer maman na yo tango aza en vie. Bible lobi enfant honore ton père et moni motema na yo za na ya makasi okangi parce que atika ki yo parce que au mona pena ke yo kolisi bana na yo bien tellement esprit wana ezali yo mama obuki yango to kote lengo ba prière te au mona ya ekota kana mwana no mobo ekoti mwana na bana no nyoso no mona ka ato sale ba lamu lamu mwana no mona ka ndo sale mabe ato zo sale ebe mwana no mona ko ndo sale injustice yepe na d'autres pas tellement molimo wana ezotambola ka na famille ye pa koya koyina yo comme na tambo moi peke mwana yini yo peda pona te tanto bana kola na bana mono bana linga kingandi mingi o bana ko sala injustice njoka yo bana sala injustice te mais le kole loko wana ezali yo tiki yango o pardonna ngo te motema makasi wana ekoya okota na mwana no moko fongola motema ma chérie. Ma chérie Mika, fongola motema longole loko wana na nzela na yo. Pardonne ton mère. Soko benga ka ete benga ye. Soka lia ke loko no te appartient à lelo après là il faut abandonner loko na yo. Abimisa maloba. Sarah kobota na ye yaka basala nzambe Bible bi bazoleka na nzela. Bible bi basala nzambe bando kende mission ba ange. Bando kende mission mais Abraham a comprenant qui abenga bango abibo ya pana nga na yebi ke boza na bino na nzela na bino bozo kende mais bokota te pana nga bo sukola ta makolo ko sukola bakoti ba sukola makolo yebi si moi sine préparaka eloko moko ya mbangu kuna ba missionnaire ba li ava ba leka ti ba ye ti ba sukola makolo ti ba préparer eloko ba loba ke eloko te mais tangu ba lie ba silisi Bible lobi ba pambola ki Sarah. Bonsoir. Bonsoir papa Moussawani. Bible lobi ba pambola ki Sarah Bible lobi Sarah rien. Sarah seka na sima porte bi nga mutu na sina komi na mo bange boye yo mwana ngo bango ba monelinga wapi après kolia. Maman na yo fa lia eloko na yo ya Mika. Benga ye a comprendre te benga ye bisi mama. Tala na limbisi yo limbisa ye abando libéré maloba na bomo na yo maka maloba ya ba para eza important na vie nga na prière na nga na yebisa nzambe na bana na nga na kolona te o na buki te na bana na nga na kolona te o na buki te. Pardon, na kobuka te o na loni te, pardon. O nga na loni te na kobuka te, na kobuka o nga na loni. Oui, mokile salama na liloba. Loba kama loba likolo a bana na yo mama. Soki yo zo limbisa, pardon ane ko kitati na bana na yo. En nde muteso linga sko e gagner place na yo. Oyebi en eza mabe, ma chérie Mika. En eza mabe. Eza mabe eza kati na yo oko riske na kanda wana yo kanga mama na yo obando bota bana na babimaka na wana eza maye la diable azu déjà t'as expliqué que azaki gêne oui azaki gêne nga na vie na nga kutu mwana nga liboso amela libele na nga te nazaki pe jeune mwana nga azakana mama na nga tongo midi pokwa po ayaki kaka bongo donc na bo jeunesse wana nyoso na yebaki na nga te mama nga pa lobi kolongola zemi to kobota ma Bibiane ya Bibiane que Dieu te bénisse yaya nzamba lobi na nga okobote mama na nga pardon lobi na nga okobota nga bana nga balongola zemi te na âge ya 16 ans na 17 ans na boti mwana nga liboso mwana nga liboso ayebi libele na nga te mama biso muta pesa ka libele mama na biso muta memaka ye basangisi ele na miliki munga moku tuto mpo bapesa ngai nazo bango mema ye
azalaki même na cri wana bandali mobimba batne surtout na laki mona période ba yebaki même na cri wana donc na ba 5 heures wana uta nga ba biasi na nga mwana mama nga ola musina ba 5 heures pour tant ndenge bana biso Afrique ba bandaka kotambola lokwa azaki na mwa ba difficulté otambola na kuta mama nga apangusi komo na nini sima na 5 heures wana lera la mukaka zui mwana vandisie ache na sima zo sukola na ebilamba na ba 6 heures 5 heures wana nga la bar na nganda kutu na uti na nga ba concert so na ye na ba 6 heures wana na uti concert na ozonga na okengela so na kengeli e mwana nga tozaki musaso kinga kanga mutema ezaka mukilie okokola kaka soko betika kiwana mwana kumuluka ayebi kezanga mwana kupo ngai kutu na boku na bana quartier bakomaka so bamoni avandi baoyembele kangaka mutema eza bomwana oboti na bomwana na bo jeunesse nyonso okoyeba importance ya mwana te okoyeba importance ya komema mwana te na obando bima nanga so na obima tana zakini na maboko so bakamarade nanga ba uti na gauche ba oleka ka ba beti siffler na ozoeka bien malembe na kitisi na bando yembeleke kanga mutema donc kanga mutema na bakamarade nanga so bayeba ki obana quartier na biso nyo so bayeba ki onke bebe nanga bayembela ke kanga mutema so bakoma otumbola bebe nanga na nzembo wana donc so beti cri wana to ata azalaki ata lalaki ata zaki so yembeleka mwana nanga nzembo wana il faut alamuka. Parce que nazaki mwana mukie, maman nanga mutabokoli ya kolisi, c'est le même avec ta mère. Na eko bota ya mwana nanga mibale na umelite azaki soki na ba 3 ans 4 ans na bima Congo. Ye pa koli, ye pa koko na yenga na keluka vie. Mais yango te mute kabola nga na bana nanga. Yango te mute kabola nga bona kei bamboka. Na yeko zonga suki nzamba yo sana yeko ta mezoma na kominande na yo ya poto aina komo bengisa bana nganga moko bolingo wana mama Mika banda osenga ona prière nga na yebisaka nzambe ma sœur na yebisa nzambe na bina ane loko opia bana na ngati na sangisa bango nyonso nefu na bolingo na ko sala penda ko mona nga na vandi bo 2 jours 3 jours na ba prière yo kanisi tamsu na osenga lipa na osenga kuanga non na osenga lipa te na osenga kwanga te na osenga ka bolingo bomoko nazo sangisa bango kana priya bana nga nyonso nefu bazaka na ndako bango nyonso nefu so bana ndako o mona bango ka nde ba osolola nde ba ozala o senti pena ke bano bana bolingo na ko comprendre pena ke makambo wana me bango nyonso tute bazala na biso we bango nyonso te mettons ba yaka bango nyonso basanganaka okomona bango nyonso donc différence ezate parce que bandina onanga mo mama na laksi bango justice te na laksi bango différence te na sangisa bango nyonso depuis luko koto benda idée bandozo makanise bele ya te parce que ngana bomba bango na makila na Yesu na senga bolingo bomoko ndenge ba se soutenaka okoyeba te o comprendre te. Oui, ma chérie, je sais tout ça là. Pardonne ta mère. Il est encore temps. Azawapi, mamika, mama zap. Azana poto to azana Afrique. Pardonne-les. Pardonne-la. Fongola motema limbisa ye. Sauter na maka. Yo mo mukolo limbisa mama na yo. O comprendre lo nini o senti na motema na. O senti pena pepe le mo na mutema na yo o bando botama na ozala na ngote. Parce que haine eza nzambe te. Eza diable muto olinga ozala na haine wana, ce n'est pas bien aussi pour toi-même. Ma chérie, ce n'est pas bien pour toi-même, il faut éviter ça. O risque na katia bana na yo ba hériter haine wana parce que kokanga. Mais Bible esenga biso mama Mika to lala même pas na kanda. Comment yo koza na kanda mama na odi o mona te que ce n'est pas normal ma chérie. C'est pas normal. Bébé zo sabi so to ko lala na kanda te. Mais so moni na vie na comme na ba kanda ba 2 jours, ba 3 jours, ba 4 jours, ba 5 jours, ba 1 mois, ba 1 an, ba 2 ans, ba 3 ans. Baby, asu malamu te dia ba koti na kati. Ya malamu te ma chérie.
luka penza nzambe ta musu liloba oyo tokoza na biso 1000 liloba oyo ta musu nzamba tindele yango nde yo nzamba linga koza na direct oyo po akomi prêt alinga kangola yo pona yebisa oyeba ke ta makamuno musu pe belé ya vie o eza bloqué ta musu pe na kanda ka yo zala na mama na yo tango yo ko pardonner ye zo loko zumi kumba no so zongiseli ye déjà nenga zana sa comprendre que sala mabe a comprendre que yo silikela ka epo asundola ka bino asenga déjà bolimbi c'est pas nzambe soki nzamba se a pardonner ye mais yo muto ya sala ki likambu yo pardonner te donc yo nde siko muto komi siko ko devabre nzambe o komi siko na problème na nzambe. En tout cas lilobo epona nga j'ai compris que ya ki pona yo. Zala vraiment na motema moko ya bien ya ko yamba liloba oyo pona yebi ko za mwana nzambe. Soki oza mwana nzambe te ma sœur oko vanda 2 minutes na live o ba olobela nzambe te. Oko sanuye. Bato molimo mutuka ba supporta kama molimo. Bato molimo ka mutu ba comprendre kama molimo. Soko za mutu molimo te okoka ko vraiment te bato musu boya na TikTok. Pas côté bati ta ekiti. Amoni avandi 2 minutes amoni ke makambo biso to loba eza ko intéresser yete abimi na yake lukata musu kote ba ofinga bato ta musu kota polémique ta musu kote loko moba ke kota na kuna ko za la l'aise. Mais soko moni mutu aokota na live oyo baolobela nzambe bazolobela bolingo réconciliation bazoloba makambo ya vie po bible eza makambo ya vie ya libela na libela ya vie oyo to vivre oyo to monote ya vie ya éternité ya libela so moni pena mutu akoti na live ma sœur asali pendago 3 heures du temps na live asali 10 minutes 20 minutes 2 heures du temps na live o balobela mama nzambe c'est que mutu wana penda 5 sur 100% 85% na yema toi na ye e komo sepela na yoka mama nzambe eza batu musu ba supporter maloba nzambe te malingani nzambe me akokota na live mote ba olobela nzambe po awa to okumisa bino te to okumisa ngate to okumisa banzungu te basi te mibali te awa ngana yo toza ko élever ka kombo moko la personne de Jésus kombo ngana yo to otombola na esika o alors soko zaya nzambe te soki nzamba bengi yo te okoka ko supporter ta vandisio na live to ko vana na live moko te 3 heures du temps 1 heure to bandaki 23h30 to komi 1 heure to sali lokana loba 2h30 to okende o vandika na kati ya live osoka ka Jésus amour pardonner so za na matoyite ya Yesu te o fanda te ma sœur ba matoi mususu elinga oyoka kombo a Jésus mingi te. Ma chérie Mika, je t'en supplie au nom de Jésus, pardonne ta mère. Aza vraiment na besoin pardonne. Pardonnez. Lilobo yo nzambe alinga to yo kango po toucher yo. Zo ba verset o na opesa yo tanga okomona importance ya parent et pas moina. Le même manière, toi, tu vas incarner ça na maman na yo. Le même manière, bana na yo, pi ba osala yango po na yo. Kozala étonné te soko tiki yango bongo, okoma na tamo, mwana mwana na yo moko ano kangiso pene binemi. Ya ba 2 ans, ya ba 3 ans, mono mutema makasi, oui, aziongo epa na yo. A hérité yango epa na yo. A héritango pa no parce que pendant que yo zalaki na kanda na mama na yo azalaki na libumu na yo ti abotami yo zaka na kanda na mama na yo mwana bando kola ozaka na kanda na mama na yo abando nguluma abando tambola abando kende classe yo zaka na kanda na mama na yo siko yebisanga mwana bongo abotami na motema mutu azana kanda moko boye mwana na ko hériter ta partie mukete Makamutu ma sœur foye bake e bandaka nanu na spirituel pe koma na physique. Bible esenga biso ko lala na kanda te shalom. Shalom deko. Bible esenga biso to lala na kanda te.
esenga biso tola na kanda te so moni mutu moko aza na bakanda penda donki kanda seke eza esu nzambe te. Pardonne ta mère na bondeli na kombo ya Yesu. Libérez ye ma sœur. Libérez maman na yo yaya. Oza na besoin ya maloba na ye ndeko Mika. Oui. Na ebite so aza na Europe awa to aza na Afrique. Pardonnez ye. Tika tan o muki atikali nango na vie. O rachete batan oyo bozaki musika. O honore ye nde Bible esenga. Moi ne sengeli a honorer ba parents. Pardonne-les, honore-les. Na retour, nzambe akosala lo malobo ya lobi pa bi pardon, promesse wana ekangami commandement wana pardon ekangami yeba ke honore ta mère et ton père, eza recommandation. Eza recommandation ya nzambe. Recommandation opesa na condition ya koumela na mokili. Donc pour oumela na mokili, il faut ovanda na kati ya verset wana, osale la verset wana. Donc soko sale li verset wana te, promesse wana eko yape na bon moino te. Dieu est juste ma sœur. Ozana bana na yo bana no bana bezo ba mona bokoko na yo. Pardonne ta mère. Moi, ma mère, maman na ya botaye, abimi kala mu, maman abiso abimi na mukiliwe, maman na kufi. Mutu azuye, leki ya maman na ye, maman leki na ye. Maman leki na ye mutu abokoli ye na bana na ya sangisi ye, ti nande maman abiso pa bandi obota biso. Maman leki na ye wana bokoli, wana kufi taba 80 kingandi. Akufi na ba 80 kingandi. Mais maman biso ye wana okota ba 80. Mais maman o abota ki ye, abimisa ki kana mukili. Tant que maman biso abota mi koko na biso akufi. To yebi ete maman biso pe ye mo ayebi maman nete. Maman le kine mutabokoli. Alongoli na bokoli, alongoli na mboka pasi bazaki aye na eti na kini. Maman biso yeko bala, maman biso akina kina bali après yel a bengsi maman le kine alandi na Kisasa. Zomo na makamondeza. Donc totangi sous verset, tout ça na verset wana. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, selon les seigneurs. Pour nzambe mwana nyonso sengeli ato sababoti na ye. Ba kompa pesi ba qualité ya baboti ate ofo mo avo po obéir na baboti no fo ba za respect na yo non. Pour obéir na baboti na ofo ba za la baboti moko boye ba za attentionner na yo non ba pesi condition te au mwana koza na ngona moboti. Ba pesi condition te. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Car cela est juste. Pour nzambe, mwana o atosaka baboti na ye pour nzamba za juste. Selon les seigneurs. Mwana oyo ayebaka ko honorer ba parents na ye pour nzambe mutu wana mwana wana za juste parce que tu es dans la parole. 2. Honore ton père et ta mère. Et le premier commandement avec une promesse. Premier commandement. Donc, exact recommandation. Nzamba zoko recommande biso. T'honorer ba papa na ba maman. Exact recommandation na linga les années. Si comme mutu azo recommande biso maman Rebecca Kalambai. Eza mutu ya moli ya musuni boetenga na to mona na mama Rebecca te. Eza nzambe mutu azo recommande biso to sala yango. Ngata na mona ba makamba boye. O nzambe mutu alobi nga nzambe kote nzamba lobi bangisa anga. Pona yebi ke bomo inanga esimba mina maboko ya nzambe wana, il peut dire un mot na sini lokwa Mungu na mai. Si kon nzambe wana zo recommander nga na linga mama nanga, moi je fais le contraire. Non, nako ça le contraire te.
Et ça, recommandation, selon l'Éternel, recommandation. Parce que quelque part, nous avons dit que la bénédiction est vendue na ba parents. Tous ont besoin, il y a bénédiction ba parents, ma chérie Mika. Vous avez besoin de bénédiction maman na yo. Donc, nous lobisaka ete wanande ngolimbisa te yeba ke motema ne lelaka. To motema ne lelaka. Maya miso ezaka na maloba. So to yeba te. Ese to yebi ke maya miso ezaka maloba. Mutu muso akoza la zo loba na se manifester na munoko te maya miso nezo kita par rapport à malobo ya zo mi lobela na kati na ye. Est-ce que yebi yango? Que maya misu na biso ezaka maloba. Donc na vandi nazo regretter makambo nga na salaki, nazo loba soute. Yango Bible était l'exception na vie à Anne. Anna, Bible lobi penina tellement bande ko tout kaye pena do penina bande ko boka ba mbwakela moko boyo Anna pena zota na maboko ne azana mwana te. Mais penina magi azo bota, azo jalouser kaka mutu azana yata ne loko te. Yo mutu ozo bota, nzamba sali ongolu, ozana bana, mais siko nga mutu na nga bana te, na nga komba soi-disant, siko ozo jalouser nga, na nini, po yo oyo yo ozana nga na ngote. Do libana ana carrément, il faut que koma ya ye ana face à la libanda. Parce que yazaki mutu chaque année azo pesa mwana, mais ozo jalouser mutu azana ngote. Dieu est compliqué. Bibi Anna tellement pas si maman Rebecca kalamba eleka ki na motema Anna banda loba li soute na présence en Nzambe. Bibi lobi munoko so akomi na présence en Nzambe maya misu ezo kita azo remueux munoko ka mutelo sala tellement lobi trop bonde li trop situation ezo changer te. Donc, ma misu na ye et remplacer ma loba na ye. Dites amen, ma sœur. Tapote. Mchaba j'aime. Ma misu na ye et remplacer ma loba na ye. Azo loba te. Mais azo lela. Azo lela parce que katine zo loba. Pour so katine banda ko loba te. Sacrificateur Eli a poussé ni pembe na bi. Oh, femme. Kwiti na ezaka mabe olango masanga oyebi réponse à nezaki nini abi na langue te Moussa na Nzambe na langue te c'est l'abondance du cœur la bouche parle oui c'est l'abondance du cœur la bouche parle mais l'abondance du cœur wana ce comme na la bouche parler tant la bouche est comme fatigué l'abondance wana est comme asko ko bimisande maya misu mutu amitali amileli azo loba lisusu te akomika asoka vandi kati nende zo loba donc mutu akomo sola direct na Nzamba changer dimension à prière so na bando loba na gauche so na bando loba na droite so na bande ko loba na katikati ya banguna so na bande ko loba ke maloba na ngeza na bandoki eza na bato misala mabeba ozwa maloba na nga ba okenango yango na lingi na s'adresser face à face na Nzambe na loba soute na komotala nazo calculer na kati nazo loba na kati na nga maya misu na nga ezo décrire maloba nga na loba Nzambe ka muto comprendre des positions on azanango Nzambe ka muto comprendre pasi o ezo nyonga na kati ya motema eza na ba dimension mususu ba problème matisaka biso tu peux pas comprendre ma sœur pardonne ta mère Bible bi ana bande ko lela comme ko lela aoloba sous na présence en Nzambe te munoko comme beta tellement abondeli trop peni na boti abondeli peni na boti sous moi musu abondeli peni na boti viens mais boko bota wana to beta ngoko bota mais ko bota zoisième bande koti na premier jour c'est comme na 10e jour et atina 9e mois et puis bana wana babanda ko zo premier jour na bango tina ba ajo e bande ko koka pozo sous zemi mususu ana zalaika maboko na makolo
maboko na makolo eloko moko te ezolakisa na vi na ye ke Isaac ya koko ya et Samuel ya koko ya pardon eloko moko ebanda olakisa te ke Samuel abandaki oya après plusieurs emi mais abungisaki elika te abungisaki elika te afingaki nzambe te awanga na nzambe te akomaki fatigué te mage tout sala atalaki mpe bomengo mobali azozala nango te po bible lobi ye banda opeseka double bagi azalaki nde na oyo mobali abanda olinga azala nango te mutu aza nango mutu mosusu ye kutu nde mutu akobeneficie mpena bomengo ya mobali bien mais yango na koma point mona isa mutu moko oza na ligne lelo ce qui est à toi bien aimé ce qui est à toi même bundisami même batieli yango bakal même bafuteli yango batu mbongo ce qui est à toi ma sœur est à toi Dieu sait que c'est à toi atikalaki kozwa place à ana te mage bana wana zo bota atikalaki kozwa an place à ana te et puis so tangi bible bien au mona koyaya Samuel et sepelisa Elkana papa na bango koleka plusieurs bano peni na botaki ya yo eza différent ya yo ba olobelango ya yo totanga ngonde totanga Samuel ya yo ba obetelango masolo ya yo batu ba oselango ba réunion ya yo batu ba okotelango soki nini po ya yo eza différent na misusu ya yo eza orienté selon la parole de Dieu ya yo eza recommandation ya yo ezolandisama bien aimé dans le Seigneur na promesse. Amen, maman Rebecca, que Dieu te bénisse. Quand maman Rebecca m'a saisir ma lobo na bimisi. Parce qu'à saisir, on a amen. Ce qui est à toi est à toi. À défaut, tu kota kanaba distraction mususu, tu comprends te. Mutu ayebi ke loko wana eza yanga. Sois calme. Hey, sois calme et sois dans ton poste comme Habakkuk. Ko ningana te, ko bouger te, ko loba te. Parce que ko loba wana nde ba oye ba position na yo. Samuel ayaka le anatika ko bimisa maloba. Le ananosa ba prière a kuganga wana. Mukilezo yoka position na ye. Tanga zo bonde la même mi pepe. Bandokyo ba nekaka na mi pepe babanda yoka prière na ye. Mais mukola koma fatigué a changer façon ko bonde la. Bible lobi munoko ka kezo bouger maya miso ezo bima. Nde tangu Samuel ayaki. Yango Bible c'est ça ayaka na avance te, ayaka na retard te, nzamba lola ayaka na moment opportun. Tango koma kana suka nde ya bandi. Nde ya bandi. Bao babali liboso na yo, babali ne sika na yo te pe libala na yo te. Bao baboti liboso na yo, baboti pe ne sika na yo te, baboti libana na yo, sengeli yo bota te. Bao baza beni liboso na yo, bazui pe bénédiction na yo te. Po ya yo eza recommandé, ya yo ekangama na promesse. Pe koza la différent. Ebite so mutu mo azo saisir nga. Ya yo bako lobela yango, ya yo kobota polémique parce que za ndenge moko na batu nyonso te. Yango moyena bunda ezate, yango moyena soin ezate, yango moyena bimisa ba énergie ebele ezate parce que na yebi ke je ne suis pas comme les autres. Nga za mise à part. O nga na za nango bango ba nango te. Oh bango ba anango ngana anango te mais j'attends mon temps. Ça sera un jour que l'épargner et que tele m'appelle liboso nanga. Yango na obete la ba o basi ba zui maboko na zo bete la ba o basi ba gagner maboko ba o basi ba bali maboko ba o basi ba boti ba o basi ba sali soki nini na obete la ba o maboko pourtant na bango koka ki bazwa o nzamba bombele bango mais mukolo yanga pe kokoka. Nzamba otala nga a reconnaître nga na maboko na betaki pe akotala motema na nga na yambaki lipamboli na bango na kimia
yango yanga ata bobundisi yango ekobundisama te. Yanga ata bobotoli yango ekobotolama te parce que Dieu regarde le cœur. Parce que nga na bundisa ya bino te. Na betelaki o maboko. Na nyongaki na tour na bino te. Na betelaki o maboko. Alors soki yozo nyonga na tour na nga, c'est ton problème avec mutu azoka décision ko pesa lipamboli. Na ebite so ba pongo ba okoma. Na ebite so ba pongo ba okoma. Ya yo eza ya yo. Ce qui est à toi est à toi. Mais eza likambo à temps. Le panier circule encore. Un jour, ekokoma pe ya yo. Ekomaki ya Ana. Mage salaki bambula na bambula ekomaki ya Ana. Ta ya Ana ekomaki. Bana oyo peni na botaki bampeshaki te Samuel aya. Bampeshaki te Samuel aya. Mukolo nzambe azoki décision apambola Ana atunaki envie ya Elkana te, atunaki envie ya Penina te. Mukolo nzambe ayokaki prière ya Ana ndimaki apesa Ana mwana aya atunaki envie na bango te. Atuni pa envie na yo moko te, yo mo opoza Sipri Sarah zebi bebi Sarah rien azaki Sipri na maloba nzamba bi bato biloko na lambeli bango te mutu elobisa bango na ajo nga na komi na bote su mwana na ajo olelo bosana na prière wana eyo kwango eya nango te tango yo obosana nde tango eye tango yo omimizango moni yango eza eloko te ozwi nzambe otie nzambe likolo tango yango eya. Ezozala makasi, ezozala mudir parce que ozotia eloko yango na pasi ya na place ya nzambe. Mimizango ka mona ngo pamba zwa nzambe tia likolo nyonso. Omona ke ya nango na bopete nyonso. Eya na bopete nyonso nzambe ayebi yo. Ayebi pe pourquoi azozwa tana yo. Ayebi pe pourquoi ye non na au secours na ba prière non na temps ote ayebi pourquoi. Ayebi pourquoi. Ayebi pourquoi. Ayebi pourquoi. Et puis tant aroya na vie na yo akotindelo soki eza na domaine ya libala akotindelo mutu moko ya bien soki eza na domaine soki ya mbongo akotindelo mbongo moko ya kimia soki eza na domaine ya mukanda akotindelo mukanda moko ya kimia soki eza na domaine ya musala akotindelo musala moko ya bien nzamba asalaka makambo ya bien lipamboli ya bien o bible lobi elandamaka na oke chagrin akotindelo mobali akokonte bana yo oza na bango te. Oya compter bana oyo zana bango. Moi les jours na kene ko isa ba parents nanga ba tata mwasi nanga na bina na mutu ana besoin mona bino. Parce que avant wana na memela ibango da mutu. Mutu wana ya kanga lupango nde bakanga lupango kende simba te. Eleka bambula na Yesu na bina zwi mutu. Donc aza pasteur batata mwasi nanga bakanisa ki tata moko boye bamilobele babi Jeanne pazaka moto akosini ata azosambela makambo achangeaka te pasteur anga kezwa su tata banani boye akepanza susu libala tata nani na mama nani wazu mobali azoloba yo bali na bana wana 5 bana 5 mobali wana ko yapi nande azo baki mobali ngo azo yapi mobali ngo aza pressé abali na bana 5 est-ce que mobali wana penza aza ndengi nini nesi bango na bi aza na besoin lettre abengi papa na biso na ici na lettre a
mais mobali nanga aza pressé na otinda ngo na oselo photo poso na ketika ngo pasi batika ba papier na ba chateau rouge wana eya eumela okanga ngo ka capture d'écran na otindela faisons sa lettre wana avant un mois faisons il faut sangisa batata mwasi na to solola ngai problème ezate mukolo lettre aza pressé mama bana 5 bo bala ye baza mobali aza pressé na mobali ou abali ye alekaki 40-45 ans te et bon yo muto boti kutu nanu te yo muto zakata musuna mwana moko mibale pourquoi on dit que Dieu peut faire quelque chose ou ikoko l'éclatandement ya mato ya bato nzambo selo makamo o emonani no na miso bato te pourquoi on dit maté na mwana na wana bébé ya suka 6 mois 6 mois suka 5e yuka nti mama bala na nyoso tu na lekai liboso batata bana na nyoso tu na ngaka mutu na zai mabe to bango ka bazai mabe eza bitumba vie ozo mona lelo ma sœur eza yote mutu luki yango eza bitumba vie na vie to zakanda bible bazo sabto la vie c'est un combat stabilité ozwango ka boete eza bitumba vie komi mona mabete o milatisa bukuya moko boye merci ma chérie na ba rose merci que Dieu te bénisse au kanisi na ba rose la vie c'est un combat ya liboso mwana liboso abimi mwana mibale abimi bolingo pe okake biso to za batu moko boye soko lingi ofandi otala na gauche to otala na droite mais comprendre te ka ndenge ebeba et puis tango ebeba mabe wana pe utika pa na ote mais ezo beba yo mo ozo comprendre te ozo linga te beba mais ebeba chaque chose a son temps ma chérie continue na nzambe 3e mwana na poto a nabite na mekano ko somba nanu bolingo ngo ata na mbongo ngala muto na botami na famille bana mibali mibale na libumu mama na libumu papa na botami na bana mibale belé mais to koli ensemble te na koli côté ya mama na ngana bandeko na nga ya mibali na zu chance okola na bango alors ba mibalo to kutana na bango na vie ba affection nyonso to pesa bango tapote ndeko na nga na ina fortifier moto moko pour na faire comprendre que ozo mona lelo eza nango temps eza nango temps ko lukato piango kombo eza temps ça va passer etika la témoignage yo ndimaka ke nzamba za na bomoi akosala ko se décourager to tika nzambe na lembi non eza temps tapoter bien aimé tapoter tchaba j'aime nga moko mobali la isenga ke na obalo za moi sa vie nanga na bi mambo na yo ki ngo trop nazaki da na révélation o nzamba pesa nga ya kombo ya papa ya mobali na yo tu na mobali na bi kombo ya papa ya bino nani apesi nga kombo mama ya bino nani apesi nga kombo na kimi mbango na Bible na livre na nga na komaka bandoto na yo mona c'était le même nom o nzamba pesa nga est-ce que nzamba est-ce que nzamba akokosa oza na message nzamba pesa yo ozo tambola nango na maboko ekokisama te bene meta nango na ekoki te na lota ndoto wana na 2007 nazwa révélation na kala na 2011 na yo mona fils de Simon na 2011 ndoto na nga eye kokokisama mais na lotango na 2007 et puis pendant que nzamba opesa révélation na nazaki na maboko ya moto mosusu
Dieu parle. Ba message nyonso nzambe ayebisaka yo okomona ngo. Okomona ngo ma chérie okosimba ngo. O nyonso tozo passé wana eza moma ekotika ya témoignage. O nzambe nda lobi yango nde na bomoi na biso ekokokisama. Nde na vanda na libalo bien aimé. Ate ye butu ate ye moi. Libala basala nzambe ezala ka rose te. Tozala pe na ba souci na biso. Tozala pe na ba komba kutu koleka o ya ba païen. Surtout so bosi bosimbani bondimi bosalela nzambe. Botambola na kobanga nzambe. Bokobanda kozwa bataki ya butu na moi ba Jezabel ya paille. Soki bo comprendre te mwasi na mobali botiki ka porte koti ba zu place vi na bino no ebandi ko beba pe musala nzambe bebi toucher siko bana ya ndaku tango ebando toucher ya molimo bokomi par terre. Na zonga akana mabokolo ya nzambe na bi Seigneur na yibi yango te na botola ngo pe na maboko ya moto te yo moto yebisaka ngai. Que un jour na vie na nga na omonaka fils de Simon. Nde na na maboko na maboko ya fils de Simon. Alors, loko eza révélation na yo tala na yo zongo sango kaka na se na makolo na yo. Nga na kokomema ngo te po eza révélation na nga te wuta kepa na yo. Bien aimé, après le temps na omonaka nzambe moko ndinga walo kota makambo mwaka papa nyonso elali na se. Et si koza no kotongo na révélation nzambe pourquoi ozoluku bunda yo moko oyiba ngo te oluka ngo na makasi te. Dieu avait dit zongi sa responsabilité pa nzambe. Ne croyons pas que oya nzambe nde babundisa yango te. Kutu oya nzambe nde bundisa makasi. Oya nzambe bundisa makasi parce que eza ya libela. Eza likabo euti epai ya nzambe voiture a Peugeot. Soki pena loka biso ba congolais o mona Peugeot oke lukano mécanicien moko boye na ya quartier bongisi ngo pona vrai mondele so asombi voiture ne na Peugeot zu en panne a memango na Peugeot. Ako memango na Peugeot. Mundele so asombi voiture o na Toyota na ye ezalaka entretien nango na Toyota. Problème na yo eza nzambi. Libala wana, bana wana, problème wana, bénédiction ozwa ngo na maboko ya nzambe. Pourquoi lingo traiter ngo na manière na yo? Zongi c'est la nzambe responsabilité na pour ma chérie. Okole la vie mobimbo ko traiter ngote. Même famille na oba okokate nzamba otalela yo. Ayebi ke bénédiction wana eza ya ye kaka yende muto na traitement nango. Soki a partir lelo yo yo ki maloba nzamba oloba na yo po molimo na nzambe nde a olobela yo parce que je sens le fumée milinga loko les obima na misu nanga. Aoloba na yo muto ozo yoka nga wana na matoi na yo na mutema no zoloba ke nzamba oloba na nga zongisela nzambe responsabilité na ye. Garde siko silence. Yo moko omono secours nzambe ndenge yaka. Ayaka na ba bruité eza na ba moment mo benzamba yaka na ba bruité. Azawa na zo mono ndinga azate. Mais tellement yo lingo mema makambu na ye lipamboli na ye yo lingo mema yango yo ndo traité yango batata mwasi ba traité yango ba noko ba traité yango okotisi confusion lokumu nzamba linga ko partager yango na mutu te tikela charge na ndenga pesa ki yango e banjo bela zongisela ye mokaza na pièce de rechange. Ntandima te kenga na ko bana na bana 5. Même na famille nanga mutandimati. Même mon père me dit na osenga bokilo nanga mbongo ebelete parce que o aye ko sala pa mwana nanga. Bana na bota mwana nanga na mona mobali ayata lobake na yo zo facture. Yo mutu za kututa na mwana te. Ozana no elenge beauté kitoko.
ozolanda satana nde azoyebi soki oza kitoko te ozolanda maloba satana ndenge ayebi soki yo oke wapi yo nani akozwa yo osi oboti ososai wana eza ye moto alobi eza nzambe te moto alobi eza nzambe te nzambe nde moto ana décision abomo ya moto eza nzambe te moto andima te na vie na nga natikala kosala 10 ans te na mobali moko nando koka ngo ti ata na nga na motu boye soka omeki kaka na tieli o banderole mais lelo na vanda nazopeta ba 12 ans ngo na okota na tia motu na nga na se même na ba pensée na nga nakanisa ata mobali mosusu te ata na ba pensée. Chaque chose a son temps, ma sœur. Chaque chose a son temps. Surtout biso bato ba CVC beba. CV no e baby na famille, et baby na milieu, et baby na ba camarade, et baby na ba ex. Balinga ko yoka te mutu ayaki na adresse no ya ko beta porte. So ba yoki na bandoki ya famille nyoso baza debout. Wana tabana biso alinga kende wapi. E katana. Muko nzamba otelema oloba. E katana. E katana. Nzamba otina mutu aza na capacité ya oyoka même famille na ete. Aotina mutu oyo. Oyo azoya ko s'engager pa na oyoka même famille na ete. A s'engager na après ba maloba na bango leki. Oui. E katana. Ayaki po na biso bato a faux CV. So tozalaka te biso bato ba CV pour la nzamba linga ayate ayo sani. Yo kasi yo mutali boso na CV mabe. Oh mutali boso te. Bato bazalaka na ba CV mabe. Nzamba ya sukola ba CV na bango a nettoyer apesa bango vie apesa bango kimia bazali o bako témoigner le o ba peso courage. Baza. Mais problème eza c'est pas ton temps. Ton temps n'a ne kokite yika soupiko. Tchaba base, tchaba respect, tchaba détermination. Na place à oui, na place à non. Il pambole koya. Ngaza ki mutu moso na betika mabolongo. Na bandi maman olela. Soka prière mo adoration e makasi donc oka pino komi na niveau mo otombolika maboko. Oka solo batema misuka ezokita. Mais lelo pena so moninga na sali prière ma sœur. Nzambe soit pangusi mutuma ya misu. Na lobite ke na zo ba problème te. Na zo ananga ba problème. Mais nzamba yaka kaka. L'Éternel en délivre toujours. Nzambe soit pangusi ma misu senti pena ke lo boko na mutele kaki. So moninga pa na leli na o sambela na o lela. C'est que pena molimo akitaki. Mais liboso ezaki ba problème, ba souci, ba déception. Bamba limite soka otie maboko ba limite ba problème ba nini nyonso tone yeli na mutu o bandi kolela batu bakanisa molimo nzambe te ba souci lelo nde penda so na bondeli nzambe na tomboli maboko na olela c'est que mutema nanga eloba maya misu nanga ezo décrire yango nde mutu yeke komela siko nzambe liboso nzambe tango ezo tanga ezo ke komela nzambe makambo mutema nanga eloba. Merci. Sois calme. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Nan bandi mate. Na iba ikande na ye na libana. Wow, balanga premier mois. Deuxième mois. Troisième mois. Mobali mo fona mona grande sœur na bino. Na singa na mema ki ye po ke mona grande sœur na biso ba solo. La nzoka yaki déjà na lettre. Ozomona ke oke sala makambo mo ya mariage mobo yo moko déjà de ta part ondi mate ke ba osaila ngo yo osomona ngo
so lelo ovanda na ndaka libala ta musu na ochela mobali nanga monoko po biso kala mo basi tozala na biso enga osalela nga nini tozala na biso ka monoko basi to ana tire mobo to wanga na biso kaka bolamu mibali basala biso mais na kati ya libalo na mutu na loba te parce que na kute déjà nyonso babalela mwasi makambo nzambe elandamaka na batrace nde tobalana na poto ma sœur mobala ti 50 mwasi ti 50 bokangi liboye mobali te yanga na kuta mobali na mbongo ya libala nzambe ayebisi ye na otindelo mwasi akutana oyo nzambe alobi ye te akutana oyo nzambe alobi ye te mokolo akutana ye nanga azongi nzambe alobi ngabi nzambe wana danseuse ti danseuse awera bête sauvage abundana nango kubanga te nzambe so alobi yo ata bandoki ya famille batelemi ya belle famille batelemi ya quartier batelemi ya immeuble batelemi oyo osalaka na bango na mosala oyebaka bango te bazalaka bandoki batelemi so nzambe alobi élection banomine yo yaya so nzambe asa nomine yo moto otelema za te nzamba nominanga pari eningana église nasambelaka eningana babi bazaki banda kala pasteur batala sous pasteur yango aza atata te oyo nzambe abombeli bien aimé même ex wana oyo azofoti so baduti wana aubanga nga mobali nanga banda ozwa bacoup de fil bovandi ne penda bobopesa bapréparation ya mariage moto akoma message te abenga bino na nini na komo na ngoni na maske te mutu penda abengi alo moni mwana mwasi wana nga na yebi bien azalaki mwasi ya boye azalaki mwasi ya boye azalaki mwasi ya boye asala boye azongisa boye aza na sida puis asuka sida mama mobali nanga tanga yoka mwa tie tui songi tovandi biso mbale toyoka ntango asisa ayebisi abi omoni nga na obima na ye te nga na obala ye mibali wana baye otangi nyonso te wana bayaki babalaki ye te nga nde sikoyo nde mobali na ye nga nde na obala ye na forsaki ye te obenga na absence na nga obenga na présence na nga il me défend toujours na forsaki ye te wana ekomi bitumba sikoyo ya nzambe nde akomobunda sikoyo nzambe azwi place na yo libénédiction ya nzambe obundela bénédiction na ye ya nzambe babundisa yango te bato bakotelema mpo babundisa yango me nzambe akobundela bénédiction na ye ezala kutu yo te nga mona ondima te tokende nga mona ondima te nabi te fo nasalaka examen sida nake nasala examen sida na elire mona konyopa minopa manga bi te parce que po balobi nga kutu mutu nzambe obundela na ofungola ta musu litoi pona yoka makomba lobi me mutu nzambe atindaki nzambe asakangie miso akangie matoya omkoteka na nzelo nzambe alinga kota ye mukolo nzambe okota mutu oyo ozozela na nzela na yo mutu otelema ozala te mutu otelema ozala te maserva nao tana onde na ekoki te bao baochola otika bango bachola bao dernièrement na yebisa bino na yebisa bino vendredi passé na binga mukolo na balaki même église na ngai kabwanaki bandimi bakabwani lipamboli na nga ekotisaki bato mom ndaku bamisu babito koya bamisu babito koya te baya bamisu pe baya te me bango babalisaka babalaka nga nazalaka wana pona yambaka ba fleur nga nazalaka wana na libala nyonso eleka na église nga na wuta yaya loba nazala na mbeto hôpital to nazala na Congo me so na poto nayeba yo pona nazalaki na église ya monene toyeba na biso nyonso te tonopesa na mbote biso nyonso te me tozalaki bana église pasteur moko moto okamba biso ato bali ata na yebi yo te na bando ya mariage na ye na kilti na ye soki eza fete eza na on église na ye na yaka na yambaka na nga ba fleur na betaka na nga na bango milolo tanga nazo beta milolo na nga nazo yamba na nga ba fleur na motema na nga mofungama nazo mi prophétiser le mais mukolo koma ili pamboli na nga
ba ya pété oya te bandima te mais lelo na vanda ba misu pe ba ye ba olia na feti ba omela ba oloba o pasteur o ba vanda bango ta enati ba boye na bango mali ameli acholi o lisusu 11 ans yango na okende na libalo 11 ans 11 ans 11 ans 11 ans bana na bala 11 ans yango Nzamba salaka grâce. Attends ton temps arrive. Attends ton temps arrive. Makolo nzambe eza na nzela sa yoki ba prière na yo. Majilindo nga numéro nanga. Demain je t'appelle ma sœur. Oui, numéro nanga eza 07 53 38 85 20. 07 53 38 85 20. Nana nga kokondima lelo nga na koza ma pasteur. Nana nga kokondima lelo ke nga na kote ya Yesu. Nana nga kokondima lelo nga na kovana ndako ya libala. Nani? Me na vanda pona bolingwa nzambe. Na bala pona bolingwa nzambe. Na koma koteya pona bolingwa nzambe. Na koma pe mama pasteur ango. Mwasi ya mobali moko pona bolingwa nzambe. Rekoni. Toleki banzela mususu mwake tellement poisse lati yo na nzoto. Tellement ba kombe lati yo na nzoto za na mutu mobo kuta ozo a reconnaître kutu teke yo za hanai. Abali yo pété. Osali pe bola mu trop na vie. Mais azo reconnaître kuta pamba teke respect wana ke mwasi nangana aza ngoti. Aza ngote. Esenga nga ba délivrance. Babilo mususu zongo na ba famille to héritango na bakila na ba famille. Babilo mususu na batu mususu to tambola na bango c'est jamais. Babilo mususu etika na biso na nzoto na ba mibali to bima na bango c'est jamais. Babilo mususu na banzela mususu to tambola c'est jamais. So yebi nzambe te, oyebi délivrance te, o banozalaka muta milelo na milelo na milelo. Tinzamba yoza molimo na yo na milelo. Nzamba za na yo wana boyaka na ye mutu te. Motema noka ya kofungwa ma repentance sincère ma sœur pour ta vie. Repentance. Pour na yo moko zala sincère d'abord na yo moko pour na vie na yo moko au mona ba porte efungwa manango. 5 bana. 5 bana. So potali mobali na ngai opesi nzambe merci. Na caractère, na beauté, na taille, na nyonso opesi nzambe merci. Na kino boma libala batu te. Na kino yiba mobali ya mutu te. Ba okutu na bomaki na desordre na bomela bango mabala na yiba mibali na bango mibali ngo pe babala anga te. Meta on a kotia mutu na ngana se na kangi makolo na tie mutu na ngana se na zwi motema na fungoli maboko likolo lo le fungwami. Na zwi kimia. Kimia mutu esaka na maboko ya Nzambe. Et puis so kimia on pensa balinga pesa ngo autu na batata mwasi te. Auza na conférence avandi sabatu te. Et dépend de kana motema na omoko. Pour Nzamba salela. So koti na ndaku nanga. Omoni bana nanga nde bazala. Muta betelo lisolo te. Oyeba te makambo nyonso na oyebisa. Omoni harmonie aux familles où ils vivra nango. Okufana biso ta pendant des ans so muta yebisi yo te oyeba te. So Nzambe te muta kosama mba bongo ate.
solo la vendredi naza à l'aise nde na solo na bino na kata chambre na nga naza à l'aise na vandi likolo mbete parce que mobali na nga lala en église chaque vendredi alala en église na nga na kimia akendai wenze na yebi kaza wenze akendai musala na yebi kaza musala asisi aki na yebi kasisi amutu pa bima nite okanga na kanaki wana bakalito nga na kanaka na motema yango nzamba pienga ya mutu pasi te ana château rouge yebi so azana châtelet asa koma na château d'eau azali na château d'eau akoma isuri pe wapi azoloba no munoko azobeta bidi nzamba pesa o elandesa marana ok chagrin. Attends ton temps arrive. Ton temps arrive, ma sœur. Comme tu samate, Dieu sait ton problème. Il connaît ton problème. Azo yo kayo, azo mona yo, mais les kambunde yangonga. Mukolo ngonga no eko beta na ko senga nzambe, ekuto de pieds na présence en nzambe. Parce que mingi pe ngonga na bango e beta ekuta bango na présence en nzambe te lipambole lupa. Et longo nango ya yote me erekilende batan. Et reculer, li pambolita nango ça qui fait que c'est manifesté écoute on a position o esengela ke yate li pambole c'est reculer zongisima li pamboli no so tano ekoki esengaka écoute mutu na position mato eza ya kufunga mamiso eza ya komona pour comprendre que tananga nana likambu mo na vie nange nyokolanga lokwa libale yati pena ndo isa nzambe ngafuna bala funa la ta roba voile ngafuna bala musali na nzambe so na vandi na église na omona ba pasteur nde ba yaka basi na mo ba memeli bango ba sac na bandaki ko sepela na ba couple wana. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Mais akokai ko pesa ngate na temps wana nazaki muta désordre. Na ningana comprendre temps nzambe te, na ningana comprendre lipamboli na ngate, na ningana baby sango. Dieu est juste. Aolingo amona ona position o yazo linga mona yo pour comprendre que ça c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Et le bébé de la côte na libala ngo bakombe sila te bakombe yaka na mokaka. Mais au bakomba o muto abundaka na nzambe ezaka différent na komba o muto obunda ye moko sans nzambe. Yango mona tokota na verso Bible ezoloba les malheurs attendent toujours les justes. Mais so keti na suko mona Bible le Bible éternel en délivrant toujours. Et ye nango ekoti pe etake nango pe bino même kolo na bino oya sangisa ki bino kolo bénédiction wana il va s'élever. Il va s'élever. Il va s'élever dans un moment opportun. Yango mona raboza na kati hôpital mi balé moko na mbeto à gauche moko na mbeto à droite moko na gauche à kufi ou à droite à bimi. Ou à droite à bimi. Parce que tous araba destin différent. Ba relation na biso na nzambe za différent. Ezate ke ya yo loko esimba kite yo lingi ya ngape kake simba te wane komi kindoki. Parce que nga no toza na relation moko te na nzambe toza na promesse moko te. Nga aza na makambo o nzamba loba na nga yo poza na makambo o nzamba loba na yo toza nde moko te me biso na mokili to comprendre rango te tellement to koma ko luka ko mélanger nyonso to kwa ya kenda ke simba to linginga pena kende simba tina ndeni so yo kenda ke simba ite za yo o mona pe pas yo kenda ke simba ite muninga muso akeye simbi comprendre ka ke za décision nzambe. Pour bénédiction de ce wuta nango na maboko nzambe nzambe ota muta simbi kisi zimbonga kisi soki nzamba lingi na eta lingi na eta to kisimba kisi so nzamba lingi tsama te sama te nzamba tika babiloko mususu et salama pour te comprendre mokili pour tous na témoignage. Oui o nyoso mutazora nga bibe yebisinga mutazora oyo epesa meli na lola. Mutu azokaka o epesa mele na lola likolo nango ezate se nango ezate o asimbi kisi yo ke simba kisi mona yo ke simba kisi okufi
mutu wana na ndako alibala kosa mobali ne akoyaka na ye akota mibali na ndako asalaka boazong sabo amninga bosolola ne bozala ne yo mokolo kolande mokolo kutu yo komeka kaka okotisi kutu ata na ndako te na telefone kaka bakangi yo tozala ndemo te eza na bato mosusu masumu evivaka na bango me eza na bato mosusu baza tellement précieux na miso ya nzambe lisumu ekovivre na ye te nzambe opermete yango te ye asalaka na ye elekaka nango awumeli mpe nango asalaka sala bakangaka ye mpe te me mokolo kaka yo komeka mbala liboso kaka omeki pa bakangi yo omona siko makambo yango mpasi tokomaka pena na niveau ke tozalaka ndemo te yango kolingaka te na vie osala likambo mpo ye asali te conseil gratuit parce que yo oza ye te yo oza ye te ye aza yo te ye koosala koyoleka me yo omona osala nzambe opermete yango te parce que boa différent boa différent yango mona na basala nzambe ebele confusion ekoti mosusu omona baosala bavantire bamese na bavantire alali na vantire alamuki na vantire bandimi mo baa na eglize na ye bamesana na bango deya na bavantire na ye yo mpo lobi basala nzambe bango bakomi na bango bavantire tikanga mpe na meka yo mosala nzambe mokolo okemeka kaka boye bandimi bakangi eglize epanzani asalaki boye omona ya yo epanzani me epanzani mpe ebomeli yo makambo tu me eza na bato mobe basalaka yango bandimi na bango bazaka wana basalaka yango eglize ezoprospere basalaka yango boza ndemo te yo mpa na yo lisumu ekofanda te kolala te esimba te yo oza eli oza moponami oza eli na miso ya nzambe atala kolokwa bato nyonso te yango moni ya yo eza trop compliqué moto akokomprendre yango aza te ka ye mo nzambe ka ye mo nzambe moto akokomprendre bala nafana na libala na ngana nanga tranquille tozwi tolie tozwi te topamboli nzambe eya butu eya moi mabolongo kaka na si parceke nalola kuna libala ezala te nalola libala naboti basi naboti mibali sexe nini susu oyo nakoluka na bota navoyi nanga naosalela nzambe navoyi nanga naosalela nzambe navoyi naosalela nzambe naza mutu na parfait te me nasalaka tu nazala bien na nzambe nasalaka tu motema nange ezala pembe nasalaka tu donc na vie bien aimé il faut salaka tu lingaka bato bazalaka na makambo na yo ke yo ozalaka na makambo ya bato conseil gratuit lingaka bato bazalaka na makambo na yo ke yo ozalaka na makambo ya bato mwana mwasi wana tosololaka te oui tosololaka te nde nayebisa ye bino vendredi passé tosololaka na biso te oui mais tosololaka te mpo na nini yebisa bato pourkui tosololaka te tosololaka te mpo nga nasala o mabe non tosololaka te mpo yo oyebi ntina nini tosololaka te comprendre yo oyebi ke yo nde moto osalanga mabe yango tosololaka te me nga naka na nga na problème no te nazalaka na nga na problème no te eloko moko eza bien comme bible eyebisi nga nabatela motema na nga koleka nyonso yango moni nabatelaka nde motema na nga natia yo mwa mosika mpo nabatela motema na nga me na réalité nazala nga na problème no te mpo nasalaki yo mpe mabe te mokili yango ekomi boye tokomi na biso tobandai depuis 23 heures tosoli trop nzambe azwa lokumu akomisi biso ti 2 heures oyo tosololi awa bien aimé totiango mpena na misala totiango na misala pardonner pardon eleki nyonso maserso nga nayebisi yo nga eza kose vante te
na vie na nga na mutu te na lobake na lingate. Obi a des fois na vie ezara romo na personnalité momoni mutu mobwe mutema ba mo yindi. Naza na mutu abongo te. Mais naza na bato na evita na vie. Pona kimia na nga moko na evite mutu wana. Mais naza na mutu te ona koloba keso na moni ye na olala te so na moni mutema. Yango mona na esanza menga ba tension, ba hypertension soki ba biloko na so ba soki ba AVC so ba nini na esanza mena osala ngoti. Nga na otiko lo sala ngoti. Parce que motema nangi eza kesi to banki ya obomba mabete. Préféra kuto limbisi ou éviter. Pour na tranquillité na yo moko. Parce que soto lobi ke bato basala bato mabe. Ata yo lingi ko sala mabete yeba ke na nzela na yo olingo linga te okuta na. Alors pour vivre bien, ti yeso ko ya zala mutu a pardon l'air nyonso ya ko limbisa. Ata mabengo salele kindenge nini bien aimé limbisa tie musika. O limbisi o tie musika na ndenga mabete. Po soki yeso aye na butu alelo akutanga na likambo te, akutanga na kanda te. Parce que bato mususu na vie bazaka ba occasion de shit ya bato mususu. Bazana ka po ba benda baninga ka ozolingo kende no boye yazo bendo ka bokota ni life. Satan a comprendre que tant na eza mokie. Asa sou na temps ebele ta komo luka ba client. Ba client ngo ozo ngone na ya na maseke te. So aye na maseke o comprendre que za ye o dévier. A okota ka na kati ya moto. Munde nzamba utilizaka yoti. Po yo ke intercéder pona bato mususu. Po yo ke ndeko kokomisa bato mususu ba sali na ye. Ndepe diable pa utilizaka bato na bango monde ténèbres. Po ba ya obetaka biso mabaku. So ba beti so de mabali baku mo ke prière ezate mo kanga miso ezate mo obonde les ezate tellement o beti li bakoza na kanda mo na motema. Mo tema na présence ya Nzambe ezate. Siko yebisanga eza intérêt nani. Olali na kanda olamuki na kanda eza na intérêt nani. Tant biso bana Nzambe tolala na kanda to lamuki na kanda yo kanisi eza intérêt Nzambe. Eza intérêt Nzambe te. Ils ont intérêt à diable. Parce que tu as aussi là-bas arme naïe. Oko bundisa diable na arme naïe moko te esimbate. Loko ande kwa na ye na système oswana na système kanda po yo pokota na kanda no koti na jenaï. Koti na jenaï memi omba mona mouvement yo moyo za na présence ya Nzambe ezate po na diable côté na ye au vimba oya munene mafuta. Tika Nzamba simba mtema na biso tokomika vendredi prochain à 23h. Tomisa na biso kokutana vendredi pour se partager. Tokutana sou vendredi prochain à 23h so mon invitation nga kokanga motema ti. Nzamba lingi biso mingi. Nzamba za kitoko. Na koma olala pongi ya paix ma sœur. Ona bando olala ngoti na olala na osaba kalikili na osa ndeni non nde nazabo atana nanga na mbongo te omona ngaka joie atana nanga na eloko mo ezotungisa ngezo koka te Nzamba opesa ngaka kimia ya ko surmonter yango ya kotala posha mutu te ya kotala ndako mutu te ya kokende kosa likambo la mutu te. Mais avant c'était pas ça. Soko ezate fo benga bengo bando benga na téléphone bando luka machine bando baluso bando zonga. Siko na nga na kimia. Na lobite na koki te na mutu na lela kana mutu pe na zanga. Mais ko zanga na nga ya avant Yesu na après Yesu ezande mote. Ko zanga na nga na Yesu na kimia me na zangi. Mais kozanga na ngate sans Yesu esimbisa yenga bakisi. Kozanga na ngate sans Yesu elatsenga basinga loketo. Kozanga na ngate sans Yesu
etinda nga na China batata bato kozanga na ngate sans Yesu peut-être yibisa kinga eloko mosongolo pakala ibana ozangisa nga kimia peut-être salisi nga kisongi mo be côté mo epona zokata musu diro mais kozanga sans Yesu eko memo na kufa kozanga na Yesu na zangi na nga mena na Yesu yo mozo santi ozangi mondi kozana ozolela mais ozana Yesu c'est différent. C'est différent. Différent makasi. Mais so mekino kozala na nzamba ngo te moyo comprendre ngo ezate. Pour comprendre ngo meka kozala na nzambe. So meki kozala na nzambe yo moko omona ko koma na pédicure moko boye. Eleki mbongo. Eleki mbongo ata mutu so atali longi na nga. Otali longi na nga lelo, otali longi na nga après bad 20 ans. Au moins que deux personnes différentes. O wana liboso au moins on est mutu et ça bien te, au moins on est mutu mo aza perdu, au moins on est mutu mo mutali boma, au moins nga ndenge. Mais lelo so otali nga pe au moins que responsable. Na Yesu, au moins nga pe na responsable mutu ezo sala. Mais avant, c'était pas comme ça. Oto yeba ko sala et yeba ko refléter zo quand même phase nini comme ni ba benga oni ni na biso ya libanda. To mutaza kimia au senti pe que na moto ana kimia. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nzamba batela mabota ya bandeko nyonso to tozaki na ligne. Oto partager na journée à lelo. Enfant, obéissez à vos parents. Tout obéir à vos parents na biso. Tout salisa à parents na biso. C'était mon souci. Na bunda ni na ngona semaine. Merci. Merci ma Julie. Merci. Nzamba pamola. Tout bâti à vos parents. Tout salisa à vos parents na biso. Baba nzamba si. Comment yoko kezwa dîme au tcha église mais maman na yo moko zangisi lipa kolia yo kanisi dîme wana et ça les fait merci ndeko pona flair ndeko de Rosa ah merci ndeko de Rosa kantinga na flair kolo nanga mona yo nzambe mokolo maloba o ya mona o otiki na mama na yo azolela azo souffrir. Bisous yaya. Otiki famille no ba lelo ozimbongo ke sa pasteur. Ozimbongo ke tia en église. Naza mwasi ya pasteur. Naza mama pasteur. Je suis aussi évangéliste. Oko otika ndako na ezo lela te. Yo ke etiela nzambe. Yango tozwa te tozo Bible lobi tozwa te po toyebi ndenga opesa te. Tozo pesa mabe. Yango ezozonga te. Tozo pesa na ba condition esengeli te. Yango moni ezobota te. Okotika te mama no azolela, papa no azolela. Mais yozo ki sakana na mbongo kote mosusu. Moi je connais les gens là taka bien salaka musala ya bien. Asalaka même ti ba dimanche. Akendaka na église te parce que asalaka. Même ba jour babi férié ya salaka. So ba pesi vacances na musala ou ake dusola côté mususu na musala ba bika vaza na vacances ya ke sala côté mususu mais au mona mama na ye au mona papa na ye azolela bazangi na eloko kolia bazangi na sika kolala yebisanga mutu bongo est-ce que kozala na bénédiction parce que ba bénédiction ba parents eza kimi yango moni bible ezo yesa biso to loba malamu pona bana biso. So ozo bénir bana na oba ozala béni. So oza na comportement ya ko bénir bana na ote ya ko lobela bango mabe ozo loba yeba onke mokili esalama ki na liloba. Yango nde ko produire na bano. Ata ozo mona mikakata no pena na mwana no na za mayele te. Ata na kanda ndenge nila mo pe yela biso mono lobi pe loko mobu. Mais na conscience
il faut komonaka mabe malamu bato pena baomona ke mwana no pena boyo moko ozokonfesa ngo te ozoboya yango olobi eza oyo nga na omona te nga na omona yesu kosala makambo makasi kati na ye nyonso te azosala na eza ta ekoleka ekosila ekozwa mwana nga kozwa kimia evanda na bomoi ya mwana nga te na kombo na yesu toujours à la fin malamu eoya libala no wana ezosimba te oyebi ke eza volonté ya nzambe okotana na volonté ya nzambe bapesela yo mbongo kobunda te kotika mobali te kobwaka sabilo ono libanda te lelela nzambe wana apesaki yo bénédiction wana aoya na secours lelela nzambe apesaki yo bénédiction aoya na secours. Merci maman Rebecca, oh là là bien. Ok, Moussala Lobi, que Dieu te bénisse ma chérie. Solo no Yves Sabino. Problème na biso ezande to luka ba mécanicien partout. Yo ebi ke solution na ezana maboko nzambe, otiki nzambe ke luka solution na famille. Famille ye bango mo ba luka dia oseko. Ovandisa banoko bana bango mo bana besoin déjà oseko. Banoko ba mamale ki bango mo ba ada na problème spirituel. Siko ya yo ba luka ngo solution de. Ba luka ngo solution te eza en sens te. Solution eza na maboko ya nzambe eza na likambo moko te koko ya o eza na solution te likambo nyonso te yaka masere yebaka eza na solution yango solution na yo koke lukongo mpa batu te po batu wana mpe baaka na besoin nzambe solution na yo fokenda koluka ngo mpa nzambe nzambe nde moto na solution ya batu nyonso likambo wana ta mosusu fai kutu banoko bayoka ngo te fallait que tu famille yo kangote faki yo moko bunda na ngona ba prière faut tu préférer que tu côté ta mosala ya nzambe oyebi ka sambela nzamba solo ke okota famille pour revana motu 10 ans 20 ans oyebi ete okobota mapena libumu papa mama oyebi pe mama no te spirituellement oyebi pe papa no te spirituellement bando zo makambo na yo zongisa na famille et ya sous grave. Parce que bateau yozo le bela makambo spirituellement oyebi bangote oyo yemona façade boye ba na souci na yo ba sala ko camarade wana za na souci na nga asunga kanga état d'âme na yo oyebi yangote to kimela wapi so na Yesu te ma chérie pas so kimeza te lelo na basali ya nzambe ya mabe bakoma nzambe faut révéler yo yango faut que luka intimité personnelle avant se confier même dans mosala nzambe il faut vraiment la convaincu l'éternel te convient otuni nzambe répondre au penda que mosali aza mosali nanga avant que se confier ko se confier pe na mutu mo bazana na deux faces na place makambo ekende bien makambo c'est compliqué lisusu to kima wapi Nil part aller, ma chérie. Kanzambe. Toki mapi. Parce que nzambe soit fungolo misute moi yo yeba pe izate. Nzambe soit fungolo misute moi yo yeba pe tada mamutu. Izate. O vanda ka wana titi toki mapi. Kana pas soki mate. Nzambe kaka. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nako peso témoignage mona asambela epona ndeko moboy na sambela isambeli nzamba lakisanga etadam nzamba lakisanga etadam nzamba lakisanga etadam na sambeli nzamba lakisanga te na bosani na nga kutuki na sambela kyango avant-hier kaka ndeko mo amona nga na photo na feti na mutu moboy abina oyo eza photo na yo wa ozaki wanga bite ezalaki na fete moboye fete yango ezalaki wapi nga bite fete yango ezalaki na Lyon okende fete na Lyon na mwa nini nga bite otolekakala te lekala wa 2021 asinga bi mendeko oyo atala kutu balobaka boye nga na yebi bien tala boye nzamba alpesi nga réponse et pas mutu moboye mena ndoto te nenga na sambela pona oyebe tadam na yeba te na bosana na ngata nzambe nda tini mutu ayebi bien
ayaka abetela nga lisolo. Pourquoi yo betela nga kaka lisolo na temps oyo? Mais prière on a la salle qui c'est les cas qui Dieu parle tantôt d'une manière. Ako lobelo pe pendant d'être au solo là bout. Ako lobelo pendant tam so ta l'adoration mo boy. Ako lobelo pendant tam so ta théâtre mo boy. Ako lobelo tantôt tam so pas moi na moi mokie. Ako lobelo tam na prédication mo boy. Ako lobelo tam Dieu parle. Et ça quand on attend que yo saisir que oui ou sa réponse il y a une prière mo boy na salle qui. C'est ça. Merci, je vous aime beaucoup. Nakomotika na bino. Kolo sora zongi te tokutani vendredi prochain. Bisous. Je vous aime beaucoup. Papa na pamboli yo na netoli opoza nzambe. Adonai merci. Osalinga ngolu na famille na nga kolo toza na présence na yo nzambe. Oto partager na moment oyo kolo tika ete ebombisama na kati ya mitema na biso nkolo. Oyo yebi bis makambo yo lobeli biso. Tika ete tozonga considération. Longola biso na minyololo nzambe. Mususu azate bobele yo. Biso ba oyo soki na yo te nkolo meto sito kufa. Yango te kotika kolala na biso na maboko na yo. Ya solo nzambe soki yo muto lobeli biso na butu alelo tika ete maloba oyo ezala continuité Seigneur ya bandoto na biso. Tomona yo na butu alelo. Tosolola no na butu alelo. Tosala no alliance na butu ya lelo. Na kombo na Yesu na tiki bandeko nyonso to bazaki na biso na ligne na bao balembaki bakatani na bao tokomi na bango tina suka na bao bakoya suka tala video après na Facebook na ba oyo nzambe yo lobeli na pokwa lelo tika ete maloba oyo elandisama na molimo mosantu ezala grave totiango na misala po te bota mboma na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Je vous aime beaucoup. Donc, on vendredi prochain. La ligne abino pena mingi. Lelo na yaki na enfant obéissez à vos parents parce que nazo mona ba parents ba olela mingi. Ba parents ba olela pena trop. Ba mwana nga sala ki boy, mwana nga sala ki boy. Biso mo pe toza ba parents. Na age to komi na ngoto api na bana yeba ki otikala ka jeune te ndongoza. Lobi yo pour vieillir. Okoma pe na posa ata musu o mama na yo alinga ita mususu salela ye. Yo pe okoma na posa bano basalela yo. Mais sikoyo eza pasi mingi so eza semence oyo sema kite moyo obukango e ozala te. Parce que c'est la parole. Donc oto osala lelo yango to obuka lobi. To linga ba parents na biso to salisa bango. Po lobi petan biso to okoma na position na bango. Bana na biso pe bazongisela biso bolamu o biso tosalaki na baparents na biso. Bisous. Bisous, bye. Merci.